toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Limbotino esengo eza toujours côté nabiso poto yebi koza ebele o boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV propose kanabino solo ya actualité mais tout ça la kabino pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux tout simplement ba réalité ndenge toza komona na mboka nabiso. Alors actualité na RDC ezali bien sûr investiture ya gouvernement Sama Lukonde aux population ezali kozela pour que ba warrior bazali komi benga ba guerrier bakoka kobanda musala boyebi ke ba défi à relever ezali ebele bazokuta pratiquement mboka moko ezala ba problème na ba secteur nyo surtout mais si ezali vraiment na nos sécurité na niveau ya est ya pays na biso po ete bandeko na biso bazali ko perdre ba vie na bango est-ce que mo kondini nya ko iko sepelaza na kibokondi mais peuple oye azali ko kumbela amasolo apesa ke confiance pour que yende akoka kumba mboka oyo azala invité monique ezali na tina moko te sengeli na biso ko privilégier nanu o ezali kimia e koka kozonga na mopandi ya este po ete batu bakoka ko vivre bien mais malheureusement ba politicien na biso lokola bango bazanga mawa batala kaka ba intérêt égoïste na bango bazali lisusu ko revendiquer na moment oyo population mobimbe zali kozela bakoka ko investir gouvernement na assemblée nationale pour la bango komi moko ya ba moyen ya pression que bakoka ko intimider chef de l'État ba intimider premier ministre de sorte que ça la recomposition et équipe gouvernementale alors que bandi ko totana nous musala te ezali mawabison surtout toyoki ndenge bazali ko revendiquer misusu balobi ba sengi $50,000 misusu balobi sengeli ba bandela gouvernement wana soit ba élargir yango po ete bango ba se retrouver te bango ba sala ki pétition bango nde bala ki bato ba yaki ko déboulonner Kabili na kati ya assemblée nationale esengeli bakoka ko se retrouver nyonso to wana ezali kopesa pasi epai ya ba kongomani nde tolobaka epai ya ba congolais pe moko ya ba député provinciaux ya mboka na biso Mike Mukeba azanga kite kopesa opinion na ye sur cette question. En tout cas il a été très dur par rapport na groupe ya ba député wana qui du reste ne sont pas comme tel identifiés formellement mingi côté ya BTLCT yangwana moko boye to landi pe bien neti pe kaka ba député baza koyeba na bien te sengeli to kwa koyeba nani azoloba nini nani azana ni pe nani ayaki na nani donc vous allez très important na proposer bilon bolanda cet extrait il y a intervention il y a honorable Mike Mukeba par rapport na situation oyo précisément et bon na simato zonga to ça pe moi muke réflexion na biso je rappelle que boza kolanda chaîne YouTube na bino DMTV yom tozana na abonné tende konanga mi abonné na chaîne oyo DMTV ko bossa na pété ko activer notification juste en cliquant sur la petite cloche oyo komone ko apparaître dès que o komi abonné parce que ko permettre na yo rataka soute ma prochaine vidéo de mettre en ligne pour na yo. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Ou bien ça va préparer ma caméra. Ebisa bato ikambo na ba kotanga ka bikolo na esika la matériel ya usa musala. Oui, ekolo bo baye belete. Ekolo bo baleke bele. Ndeko ngai jamais dali oso. Ngai o na vandi na yo nali moko ya bakambi ya ensemble pour la république ya Moïse Katumbi. Nali na kati ya lingomba babengi parti politique. Tata na ngai mukasai, maman na ngai mukasai. Kasai motetinda ngai ensemble. Moi je suis le représentant du Kasai d'ensemble. Pour les jeux comme ils attendent au Kababokonji, oh, biso Kasai tout de suite. Moi je suis là-bas au nom de Kassaïen. Nali kuna comme citoyen congolais, na yé ko sa politique. Bato batiki le Kowana. Zako Sherbe Okende, député pour élu à Kinshasa, nommé ministre de la Transition, mais avion non sans cours. Raté? Batiki Kabilo Kowana. Au Kinshasa tozate, tango na la muka qui umbu na riba on attend la déclaration. Tika Kabilo ko batika Kabilo ko bilo ko ni kubunga avec le temps et ko le cas. Okingai tango na kende ma ponomi na bise ba na Kinshasa te.
kaka bana Kasai bapona ngai to botala ngai moto Kasai atindeli bino. Nous sommes membres des partis politiques, c'est au nom de nos partis de Saka politique. Voilà, il y a liboso na likambwana. Yami bale. Ba pandisango boko sunga bisote na bité yonde ko ngai. Ba pandisango. Bon tu ngoma mo bobengi bango député révolutionnaire. Qu'est-ce qu'ils veulent révolutionner? Qu'est-ce qu'ils veulent révolutionner? Révolution na bango zane. Voilà. Batako ba yeba na kate ka bi ba pandisango to weyi bango. Personne ne les a identifiés. Tout le nom 138 ou 200. Ba yeba ni te. Ba mo na kate. Mbala basangana ki mbala moko basangana ki na paye pepe bala iso 30 popo bangi sa Félix bobi bala 138 et pas une batie d'inzaka. Mais il faut préciser que les 138 députés vont signer des documents. Et ça qui pétition comme dans les réseaux sociaux. Moi j'ai eu le temps de parler avec les députés concernant le signer Mazaka. J'ai été même à l'Assemblée nationale à vérifier. Ça dit que Bakene qui réunit bango et union sacrée comme d'habitude Basaka. Batia la liste de présence. Alors les présences, ce jour-là, 138. Ils ont signé la liste de présence. Ce n'était pas une pétition ni. Alors ça circule dans les députés révolutionnaires. Et c'est un qui avec le cas de mais le monde c'est vrai, ça y est. Où sont les gens ne nous aident pas. Beaucoup de personnes sont ma belle. Sauf après, c'est $300. Il y a beaucoup. À Baloli, de 138 à 200. Bah, ici, le bateau a dit 200 pour Babanga, le bas. $500. Moi, le liste, c'est où est la liste? Ils sont où? Pendant les babos Kambali, non, hein? C'est un groupe anonyme. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu frustration, notamment par la promesse. Moi, je pense à l'efficace. C'était une invention, institution la bino il faut la doter dans ma coquille constitutionnelle. Ceux qui m'a coquille les athées ils sont affaiblir l'action la bino. Donc les lois assemblée nationale tous les députés ceux qui députés au foot madame bon on a d'autres ceux qui font des fonctionnements de l'assemblée provinciale nationale ou provinciale même le chef de corps on a discuté ensemble ça là bon ça c'est pas député n'engagé ceux qui azana ma coquille à frère c'est aussi ça le problème tokokota kabiso banso na gouvernement te toyebaka yango ekozalaka na bato bako milela mais makoki adroit tokei malembe na wana liboso mibale soki makoki ekoya te eyali te bokende obomba na bobenga na député révolution eza ya koba na assemblée nationale liboso bato banso lokola biso na assemblée provinciale ya Kisasa makoki mona na kate pour le fait de fonctionnement ça veut dire que commission moko bisika ke na bibisi na ngai voilà alors comment oyoki bana bengi bato toko ba député révolutionnaire na lobi yango na koloba yango pe na assemblée provinciale ya Kisasa si pe na loba yango bato bayebi te toko zanga makoki parce qu'il y a rien d'inquiétant dans le gouvernement investisseur gouvernement toko ça c'est tant toko zanga makoki ba mosu pe alipe likambo ya gouvernement central mbongo esengeli eutaka gouvernement central ba mosu eyaka ba mosu pe yeti nyoko na kabiso mingi okingai ndeko toali na kati ya union sacrée na sina yebisaki awawa totiaki liboke omoni te liboke wana yali na bomoko ilunga nani sama lukonde akoya bakutia na libonga puis il y a quelques turbulences bakutia na libonga na ye akovanda kolanda bato te bakona libumu na bango bakomi tiango kombo député révolutionnaire yo ça révolution yo parce que la révolution on est au socialia donc pour yo oko lugalo ko ezala ngoma ya bilo pe bapandisa député révolutionnaire révolution na bibi ndenge wana mais quasiment pas collectif de députés révolutionnaires monsieur qu'est-ce que vous voulez révolutionner votre révolution à l'interne on veut dénoncer les mal on a été promis on a été tout ça ça on va appeler ça qui est bonga au Twitter et comme une révolution Quand nous sommes de retour, Boti Kolandawana, moi, extrait et intervention, il y a honorable Mike Mukeba, il y a mon copé député provinciaux, Boebi Kakanamwa, buzz, oui, les canaux qui au lendemain, il y a ordonnance, où est nommé, ministre, où formé équipe gouvernementale, Kokumbe la Masolo, sous la coordination du premier ministre Sama Lukonde, Mike Mukeba, Azali parmi, personnalité, aux réseaux sociaux, et ce qui est mingi, Boebi, Batevele, Basali, montagne,
héritage na bango na babilongi ya Mike Mukeba ekobimaka neti azalaki pe demandeur ya poste azuité donc ba déçu. Mike Mukeba il n'est pas déçu, il n'était pas demandeur hein, ya poste en tout cas na yoka jamais kosenga. Il est vrai que ce qui va proposer qui peut-être kakokaki koboyate, mais en tous les cas ya zali na groupe ya bato bazali ko revendiquer te, bato bazali ko lelalelate. Entre-temps zali ko lobe bango parce que bazali pe identifier formellement te, bozali ko réclamer finalement bozali ko réclamer nini. Est-ce que au regard ya makambo union surtout zali ko koma, est-ce que la meilleure solution, c'est vrai que c'était aussi en même temps la pire des solutions, zalaki kakate que chef de l'État dissoudre na kaka parlement yango parce que tobandela kaka zéro ba élu ya sikaba ya oyo bakozala véritablement émanation ya volonté à peuple parce que oyo tozali komona est-ce que ezali oyo population atindaki na ba élu wana bakoka okende kosala alors que ça fait déjà 2 ans oyo Félix Antoine Tshisekedi a zubo kondinaye et gestion na ko lolenge kambemi ensemble na FCC population se retrouver ta sala qui constant wana nda lukia sala démarche et combien kino lelo na gouvernement sama lukonde et gouvernement ngo alors que bandi kutuna nous te bozali déjà la bateau baza ko revendiquer finalement yo mutozali ko revendiquer poste fala ki ozwa finalement peuple ye par na ezali nini na combat na yo zali ko mener wana c'est quand même malheureux et ce qui peut basala ki na bango ba promesse c'est que bateau basala ki ba promesse basala ki démagogie parce que ba yebi bien que zala ki impossible pour na bango ko satisfaire tout le monde en termes ya ba poste déjà ba poste est limité. Le premier ministre Sama Lukonde au lendemain en tout cas il y a nomination na ya kutana kina chef de l'État loba ki yango très clairement na presse que taille ya gouvernement kozala sensiblement réduite ko kitana c'est tout monde que ba réduire ya solo mais de 10 postes ministériels alors qu'on s'attendait à ce que ba réduire d'au moins 20 parce que mboka na biso zali na budget moko ya malonga te za na budget moko ya muke et comment bokoki ko réduire taille wana kaka de 10 pour esala les sous que gros ya budget national et kendaka kaka na fonctionnement ya ba institution ezali vraiment normal te donc moi personnellement je partage l'opinion de Mike Mukeba par rapport na ba groupe ya ba député wana soki bozali sous d'accord te par rapport na union sacrée bomi bimisa na poisa bolo ba ke non biso toujours se pela sous na démarche na ndenge zo sala mate voici position na biso au moins tozala fixer dans l'entretemps ya zali ko douter qu'effectivement ba koma na nombre ya ba 200 ndenge bango bazali koloba et qu'est-ce qui peut se passer soki balobi investiture ya gouvernement ça le maïque population mukolo n'a pas décidé à manifester aux abords il y a parlement puisque population d'après ça gibino mandat et kosuka ndenge nini donc c'est une situation malsaine hein, où sengeli bon sens et koka kosala parce que peuple azo souffrir vous réclamez ba récompense moko à titre individuel alors que na beni batu bazali ko continuer ko kufa finalement mboka oyo tokola kisaka ka ba Rwandais musapike bangonde ba ennemi à Congo alors que biso moko tozali kotala ndenge bandeko na biso bazo kufa pe nous n'agissons pas en urgence. Il y a urgence dans ce pays bon sang, il y a urgence à beni bon sang boza kotala kaka batu boye baza ko kufa chaque jour et ça ne vous émeut même pas vous voyez na bino tranquille bino souci na bino ezali bo continuer ko renflouer ba caisse na bino ba compte na bino en banque pour que ba famille na bino lobi ezala bien c'est malheureux. Finalement la meilleure solution aurait été kaka dissolution en parlement au wana parce que problème ya Congo ezana ngomi balé misa tout ezaka moko c'est l'homme congolais. Voilà notre réflexion par rapport à sujet oyo tokomi na suka soki bo sepeli botike na biso moi like ba like na bino sala ka bien l'aksara ke musala toujours sala bozali ko sepela pe nango et ezali pe encourageant bien sûr ba critique pe tozala nango posa na ndela toujours ya commentaire partager na biso o ezali point de vue na yo et osa pe biso malamu mingi merci bomi abonné pe na chaîne na bino DMTV ceux qui ont mis abonné ko bossa nate ko activer notification juste en cliquant sur la petite cloche au commun et ko apparaître dès que komi abonné parce que ko permettre na yo ratakali soute ba prochaine vidéo to ko mettre en ligne pour na yo merci nandenge bo zalaki belé ya Rolanda biso nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.